tolamuki ka boye bandeko na nga bagoloa basiliki bagoloa boya nano tosolola bofanda bomatisa mwa bavolume toyoka nano bagoloa eza nini eoleka epa na bino mikolo oyo tozo comprendre te bandeko na ngai bagoloa na biso bafanatike ya ye moko le padre Feregola Shetani papa Hervé nabenga ye na bakomo na ye nyonso 12 pour que toyokana bien eza nini ezoleka entre bagolois boyebisa nga nanu parce que nga moi personnellement j'arrive pas à comprendre boko je m'excuse na banomela mwa mai bokoyo tia ya Hervé bokoyo tia papa Hervé bokoyo tia Feregola na problème o boye oyo akozala incapable ya komi kotisa Feregola aza leader na bino Feregola aza leader ya bagolois Feregola aza prisonnier bagolois te pourquoi bagolois bozolukela Feregola ba problème jusqu'à ce niveau même vous fali pupa ochobeta Stade de France na ekala mingi te awa Stade de France wa fali pupa ocho beta awa botie Feregola namonaki ba réaction ya ba goloa mususu ba olobaki soki Feregola beteli biso 3 jours à Stade de France te alongwa kuna boko motia l'artiste na ba circonstances mo boyo kozala incapable même vous s'il vous plaît quand même botia leader na bino à l'aise boza ba fan na ye pourquoi faire ce qui fait des choses au côté leader na bino cher vous voyez pas que c'est méchant voilà bonjour bonsoir et surtout bon après-midi cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre bienvenue encore une fois Balandina Biso Yakala bienvenue encore une fois Balandina Biso Yasika ya chaîne Biso Inès NM officiel Tozo souhaitez binokaba bienvenue et surtout de partout où vous êtes en train de nous suivre. Voilà bandeko nangai de la même façon j'aimerais aussi qu'on rappelle ka Balandina Biso Yasika si c'est toute ta première fois tout comme Balanayo ya liboso ya kolanda chaîne Biso Inès NM officiel je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete ko cliquer na ngonga notification comme je l'ai toujours dit malama ngonga notification zalaka à chaque fois que Inès NM officiel ko bando publier ba vidéo ya sika bo zala notifié na système moko ya propre. Alors likez, abonnez-vous, partagez, cela nous fera énormément plaisir. Bande konangai to zongela siko dossier na biso ya Feregola bozolu ke la Feregola nini. Botia moi Feregola les bagolois. Ba fan ya mutu baza oyo batiaka leader na bango à l'aise. Soki bozana ya mutu akotia ma l'aise ça ba leader mususu. Bino na leader na bino, Boko motia leader na bino ba problème tie comme na ba problème et pas président de la République même vous. Non comprenez quand même. Bande konanga na un message moi très important provenant de Feregola l'artiste. Na lingi moi toyoka ye, ndenge azoloba, eso sala bien te. Et puis je vais revenir juste pour une analyse. Pour le moment toyoka moi l'artiste et puis je vais vous revenir pour une analyse. Ce message on a ba goloa zo bazolandanga. Kozala Golo ezali parti politique te ezalaka pété et kotikala pe kozala te parce que nous on est apolitique. Ah bon? Voilà, on est apolitique et puis biso ba Golois, ba vrai fan ba Golois o balingaka Feregola. Bazali ba Golois o bazali étiqué, ba Golois o bazali na besoin biso ezali karage non soki faire na bango azobeta musique na ye bien soki faire na bango azokende liboso ezali lingi ya ba Golois. Mais attention à sentir que non ezali ba infiltré bameki kokota bagolo esika bozali nazo remercier bino mais toza na deux choses on a moni eza moi très dangereux omoni ba institution ya mboka mokonzi ya mboka oza d'accord de bagolo bazo protéger artiste na nazali protéger nazali nango d'accord activera ba code 16 pour protéger yo ba activera ba code 16 pardon pour protéger nga et non pour s'attaquer na chef de l'État, na chef de l'État, na première dame, na famille Mobimba. Wana ezali bisoté.
Ah bon? Non. Wana ya bagolo te. Wana ezali biso. Ba gladiateur te. Wana ezali biso. Wana banani. Wana ezali biso te. Yango nazali koloba na opesa message na bagolois ya Ferregola. Ba gladiateur ya Ferregola. Merci. Peut-être message na bino bolinga kokomisa, peut-être mokonzi mboka ayoki. Mais papa azali papa ya biso nyonso. Mokonzi mboka azali papa ayoka litoi oyoyo ayoka litoi oyoyo. Merci bagolois na message bosalaki. Peut-être mokonzi ayoki mais message na bino na yebi ke ba vrai golois ou intelligent message o basalaki ekomi. Mais oyo mususu wana on a bagolois ya ba cancer bazalité bagolois oyo batumbaka biloko ya batu bazalité. Donc ezali ke non apesa message wana na ndenge ya paix. C'est-à-dire mafinga nyonso eke zongi ba attaque nyonso salami za bagolois tozala bongo. Boza discipliné. Boza discipliné. Vous allez discipliner. La raison pour laquelle dans les cas pour nous préciser parce que je pouvais rester à la maison, n'engue faire un message toujours en silence, n'a pas été quand même faut topper sa précision pour nous tous se faire comprendre parce que autant monsieur pour ça dans réseau, bah au cancel la neti boy non, bah gaulois n'engue n'a pas sa message, n'engue n'a pas sa gladiateur message et ça le rôle la neti n'a pas sa histoire moi il y a Jésus, Pierre. Oui. Jour bayo kanga Yesu. Pierre voilà shida ye. Pierre je me rappelle encore shida ye. Jésus a rapidité simbi. Asimba lito azumsi litoyi. Mais Jésus a lobi na Pierre garder mbeliwana. Ouais, alobaki ne kobwaka te bomba mbeli. On te bomba yango. Deli ko lobaki non un exemple opesa na bagolo ke tozana bitumba ya makasi ezali. Donc tolinga to perdre ba masasi na biso tempo na bitumba balabala bitumba ezali année prochaine makambo ya kitoko ezali ba projet ya malamu ezali ko tuna koloba avant na beta concert na kene ko mona mama la première dame na kene ko mona na ah bon bokutanaki to kutanaki to zwa kitaya ko ya ko solola dente Denise Nyakero mama mbote place azali on a pesi mbote donc to zwa kitaya ko solola soumettra ki pe makambo yo na kokai ko lobana il est kaki malamu alors que non ngala tala rapé bino makamna bino ba misene ngezalaka conseil kaka tout ça je pense dans ça là qui émission na confrère na yo Gauthier c'est que je passe le bonjour en passant et na kokai ko lubape o na kokai ko tango mususu mama ko kanisa pe que non bon biso ba misene to lukato luka base non na lubaki ko na kokai ko luba na pesa ki message ya biso nyonso en tout cas na solai na mama et puis ngasi na beta déjà pe na présidence na beta ki na présidence na concert ya concert mo zalaki privé voilà tellement message eza molai mais j'espère très bien que biso tout ki yango hein bagolois s'il vous plaît ceux qui leader na bino comité na niveau ya kokoma wa donc cela veut dire que et comme ebele au banglais pensa balobaka it's too much quand même boy ba fan ya bien baza bato baebaka ko garder tout comme ko protéger leader na bango oui toyoki très bien ndenge yo moko le padre Aucho loba mais alingi yepende à protéger ba fan na ye raison pour laquelle alobi oyo ya mabe o bazolo beza biso te mais ye moko ayebiki eza ba vrai gaulois ba faux gaulois ba vrai gaulois bazalaka te donc alingi kaka à protéger bino alors bino pe bo protéger en retour ceux qui boza pona ko réagir boluka moya ko réagir boluka moya ko réagir bokoki ko réagir na likana na ndenge ya bongo te ya kotia Gaulois na bino à mettre tout comme chef à Gaulois na ba circonstance ya bongo même vous bande konangai oyo eza mama na problème pona chef na bino mama penza na problème pona leader na bino je le répète encore bon protéger ye soki bino bo protéger ye te muto ko protéger ye azate alors boluka moyen ya ko protéger ye bo protéger leader na bino biloba loba moko boye wana ekomiti na ndenge nini ekoma na niveau ya côté ya président
Hein? Et comme kuna ndenge nini, même vous essayez au moins de m'expliquer, parce que nga moko personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Bagolois. Ceux qui boki faire egola très bien ndenge auti koloba. Alobi ke bovanda na bino calme. Année prochaine, biloko bien ezoya. Message au botindela qui est concernant il faut taper Stade de France. Après si bino message ba o bazana mato bayoki déjà. Année prochaine biloko bien ezoya. Cela veut dire que akojo tia moi date de ya Stade de France wana. Alors akosepelisa kaka bino. Bino bozala kaka mouvement kaka muke kaka ba voisin ba pelisi siki moto. Bala moko bino bokomi agité. Hein? Ata bino moko. Non, ça ne se passe pas comme ça quand même. Pour protéger leader nabino, ceux qui vont protéger leader nabino te, mutu yako protéger ye azate. Pour protéger ye na maloba, biloba loba. Parce que ceux qui vont comme loba ebele, beaucoup risquer plutôt kotia na likambo moko boye. Oh yende mutu akozala obligé à kosila ngome bino boza bala bana bandako. Les Gaulois et les Gauloises. Oh, c'est l'équipe Enza Ebele, s'il vous plaît. Ferregola, c'est un très bon chanteur. Ferregola, abeta la musique na ya bien. Et si les lots et bandi les lots TP kosila les lots à ko continuer ko beta kaka ba vraie musique. Yeah. Alors ce que biso toza comme ya kosala, eza toza la poser. Toza la poser. Ba Gaulois, nga pe na mikotisi, naza Gaulois te, mais to faire comprendre kaka, hein? S'il vous plaît, Ferregola, azana course na mutute. Ce qu'il fallait pour pas bêta qui concert à Stade de France lelo. Donc cela ne veut pas dire que Ferregola est incapable tout comme impossible. Ils ont une impossibilité mo boye ko bloquer ye ke ya beta ngote. Te. Abeta ba salama ya makasi. Si abeti déjà Stade de Martyr wana, Stade de Martyr na biso pe ezalaka plus de 80 000. Donc akoki ko beta pe Stade de France wana. Donc ezo sengande travail, ezo sengande ba connexion moko boye akoki osala ngo. Alors bino bolemba te bo pesa ende force kaka ndenge bo pesa kaye, botikela etan akosala oyo azana ngo ya kosala. Bozo comprendre. Yeah. C'est un peu ça. Akosala yango. Alors bozala nde à l'aise. Bozala à l'aise akosala yango. Botiki bokotisa ende na ba problème te oyo et bozala vraiment difficile pour nae asila yango. De bongo nazo yebisa bino. S'il vous plaît quand même, to protéger leader, to protéger muto abeta la musique oyo to lingaka. Donc c'est un peu ça. Hein? Bozo kanga nanzela mabete. Ce qui est important, ils ont qui message à leader. Yemo quoi s'expliquer. J'espère très bien que Toyoki Ango du début jusqu'à la fin. Surtout Toyoki Ango très bien. Puis tous les matos à Koyoka. Tokomi déjà moi en assurance mobo qui année prochaine et koyinda. Hein? De la même façon, na lingi pe ba Gaulois bino bolandi biso na partage na biso oyo. Bon réagir. Est-ce que le padre Ocho Lobaki ba faux Gaulois, c'est vrai, ce n'est pas vous. Parce que moi je suis sûr que ba faux Gaulois na ba vrai bazalakate. Bino to bozaka ba Gaulois. Ya moko koki ozala na ba Gaulois mususu ezalaki na bazaki na bakanda na bango. E ba lobi yango bongo. Parce que bino mo boyebi moko congolais na tina président de la République et comme problème. Ba comme si ay kaka na ba situation. Ce n'est pas bien comme ça s'il vous plaît. Hein? Topé ça bango respect et que ça la bien. Nandeng ya bongo. C'est un peu ça comme j'avais yakoye bisabino bande konanga ya bagoloa. Hein? Botia ba commentaire na bino bo pesa biso ba bo ba vie na bino et puis boye bisabiso est-ce que boza prêt? Parce que nenge aocho lobaki année prochaine et koyinda, cela veut dire que koyinda. Donc boye bisabiso so ki boza prêt pour l'année prochaine.
boza prêt année prochaine ezoya Stade de France ya Ferregola pe ezoya kaka ndenge ya na biso alekaki wazeka alobi akoki osala yango akoki obeta yango soki batieli ye mbongo mais ndenge fali aoti obeta yango nga sikoyo il faut ezwa mwa temps ya organisation préparation nyonso makambo nyonso na kati mais akoki osala yango wana nde eloko alobaki ke akoki osala yango akosala yango pas ke akoki osala yango akosala yango tokorevenir dossier wana tokosala analyse biso nga na bino biso tu tokosalela yango analyse toyokaki deja banzembo ya makasi ebimaki balamile ya malo kote mosusu banzembo ya makasi ebimaki deja toyoki yango nyonso papa wazekwa. Voilà, bandeko na nga tokomi na suka partage. Comme je l'ai toujours dit, merci pour la fidélité au landa chaîne Abiso et NSLM officiel. Tous allons tellement contact au kaki bozo landa biso. Alors, permettez-moi toujours de vous dire bye bye et surtout à la prochaine.